Le Venise dans le bisognon sonaïl Toko voté Ici sous Toko voté Ici sous Toko voté Ici Toko ni papa Guilé Ici sous Toko voté Mais les toyos Toko voté Papa papa mama babonina bango mwana mabele Dilema yala aza mwana mabele Toko voté Nakise sou Toko voté Honorable Dilema yala Toko voté Honorable Dilema yala Achela biso minda Akolobela biso pe na parlement Dilema yala Aza mwana Kongo Natifa Kisenswe Biso Toko voté Nzambe Gaëlle Toko voté Autorité morale Mama Adele Bakena na 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 Toko voté Papa Fadji Beto et mon konza Congo CG Elliot et Koupa Interfédérale Ardennes Arsène et Jesse Y'a parti ADC Bisognon Sabana Guilema Yala Toko voté Toko voté Batambo Toko Tabakena Bazonga Kate Batambo bakosa biso bakenda bazonga kate Mulo yo miso na biso efo mwa mi Toko voté Nakise sou Toko voté Dilema yala Numéro 45 na biso Tokoni eza kaka yo Dilema yala Aina kovoté Yo pe okovoté Bonjour, Balandi Nyoso, ya CF TV, Nzambe Apambola Bino, Tozali en direct, ya émission Nabiso, qui s'est sous Téléma. Ezali Abino, Molobel Nabino, Mwana Nabino, Guilain Mayala, numéro 45. Nzambe Apambola Bino, comme Boumesano, Tokutanaka, Tosololaka, Nakati, ya émission Nabiso, Kotala ninu ezali koleka nakati ya commune na biso Kisensu tolobi pe tozali koloba ekomi tango ya changement Kisensu Telema numéro ezali wana ko benga yo olingi o participer nakati na émission na biso yo siko zali ba activité ezali koleka ou bien problème moko ezali koleka nakati ya Kisensu vraiment. Comme la biso na WhatsApp numéro ezali disponible benga biso tinda message na yo comme bomesano Nzambe Apambola Bino ndenge tolobaki campagne ici et bandi campagne bandi bino nde mutu boza ba entraîneur boyebi ba joueur nini oyo bazali ko beta bien boyebi oh ba appelle les bandits déjà ne bandelia wa bonjour Namoni ndeko akati ko bipe biso te benga biso ndeko Nzambe Apambola yo bino mutu boyebi ba joueur o nini bazobeta bien bino nde mutu bozali
entraîneur bino mutu boyebi joueur oyo bilan na ezali nini est-ce que aza en forme to aza en forme te yeno mutu boyeba ki sensu bino peuple même boyebi joueur oyo abeti match pendant 5 ans est-ce qu'il a marqué to a marqué te azonga lisu na sélection pour abeta lisu pendant 5 ans bino même boza bakonzi tobi banje ezali ebele ezali koleka na kati ya terrain ebele baza na influence bazopesa bambongo mais yeba ke voix na yo moko soit ebongisi bato pendant 5 ans soit ekomisi bato susu na pasi pendant 5 ans yeba turo na kisensu totelemi yango tozali koconscientiser jeunesse bajeune yeba na age oza nango sikoyo après 5 ans okokoma na age nini vraiment ba maman ici ba papa ici ba salita na bango etikali biso ba jeune totalement to prendre décision pour na kisensu na biso kisensu riko za toujours reculé tolobaki yango ezakaka esclave ne mutu akoki kondima condition de vie o bazali ko imposer parce que un esclave azana choix te ya eloko akolia ya eloko akolata esika akolala mais mutu aza libre esengeli asala choix na ye esengeli aloba problème eza nini chaque moment tozo ko voter batu tozo tinda batu bavi na bango zo changer mais que c'est zo changer te na le baka po bafinga ou bien esengeli babamba oza mwana kisensu wana bafingi yo bien pourquoi est-ce que problème eza kisensu est-ce que tokokima kisensu na biso non toza bana ya kisensu ne grandi na kisensu tokokima te mais problème ezali nous toko sala po commune na biso ezala désenclavé commune na biso ezala changer kisensu eza besoin balobeli bazali te toza na insécurité lobi bazo apprendre ngai na quartier bingi babi ko abattre jeune moko elenge babomi ye à bout pourtant akufi eza pas loin il y a la police mais te se poser question tant baba loin ebeta ki police ezala ki wapi balobi bato basali yango baza non identifié vraiment tosenga na mokonzi ya mboka peuple eza na besoin de sécurité bilan ya mokonzi ya mboka eza positif mais tozosenga na niveau ya sécurité na kisensu esengeli babakisela biso basusiate tala elenge mobali toyebi te ezalaki problème nini police aye azosala bankete me ndeko babuti kobeta ye masasi liboso ya ndako na bango telefone eza ouverte benga biso to bakopartage nini oyo eza nango olingi oloba remarque nini yo lingo sala mpona bacandidat maintenant tokomi na baélection maloba na yo ezali nini est-ce que tokopona bato parce que baza bainfluent bayaka kaka chaque année mais baosala mosala te est-ce que tokoki kodemere toujours kaka na kati na pasi lobi tozalaki na descente nayebi te soki naoloba monoko moko na réalisateur na biso soki kotiela biso descente tokitaki na ancien combattant bamama baleli balobi toali na problème kaka ya mai awa na ancien combattant vraiment toyeba koconscientiser bamama toyebi kolakisa bango bavaleur en tant que peuple toza na droit kozala malamu yango tolobaki na bango soki opesi biso chance oyo tokende kolobela bino parce que député akoki kokotisa mai te na kisensu député akokende kaka kolobela baproblème oyo ezoleka na kati ya kisensu toyeba kokonscientize bamama baleli balobi non toza na problème ya mai ndenge nini awa na ancien combattant toza mosika te na izina mai basali mais babi na kotinda mai nanu na kimbatieke olie eya pembeni biso bana kisensu to bana kozwa yango vraiment téléphone eza ouverte benga biso tindela biso message na WhatsApp tokoyeba kozwa yango mpe tokoyeba koloba yango zanda pambola yo ndeko kobipe biso te benga biso téléphone ezali ouverte
bato belé batuni na ba descente to sala ki musu to sali na fuma balobi banzele zali mabe soki to solo basu munoko moko na réalisateur na biso ko tchela biso nzela avenue de l'école autant nous to zali koloba moi mbula moko ya mukie et beti mais nzela ekomi impraticable nzela ebebi nzela ndeko moko ko bwaka banzube na bito soki mabanga ezo bebisa bapine ya bawewa et soki bako tchela biso moi mbula ya mukie bakonza mboka nzela oyo ya avenue de l'école tala ndenge nzela ngo yali tala ndenge nzela yali demande nango se kota depuis 2016 bakotisa demande oyo eza pas même 1 km ya nzela eza pembe na Soussiat na avenue de l'école mais tala nzela ndenge ezali mbula ya mukie kaka soki ebeti bato babandi kodinda nzela ekomi impraticable eza kaka na nzela avenue de l'école te na d'état même et c'est que tu connais peu na seko bata batongi nzela de la paix mais nzela esirité yango tozo beta ko ganga toujours bakonza mboka bota likambo oyo na kisensu toza na besoin banzela soko batisu na nzela biwazi nzela wana comme impraticable matu moye baleka ete mituka moye leka ete esengeli bakonza mboka batala makambo oyo bayeba na ko résoudre toza na besoin banzela pote kisensu ezala désenclavé ezala bato ebele batuni ngai balobi honorable oui ozosala baaction na kisensu tomoni otie minda tomoni otie bapano mais après mandat ebele bakimaka est-ce que yo kokima wana ezalaki na base ya fuma tokitaki mpe na base ya fuma vraiment nasepelaki ndeko oyo apozaki nga question oyo vraiment bandeko ebele baza découragé ebele misusu bazoloba bakovote même pas pourquoi parce que baza desi bazomona ntina te bazali kokende kovote pourquoi parce que bato bazali kovote vie na bango ezali kochanger mais biso peuple ya kisensu vie na biso ezali kochanger te nabaki ndeko za na raison mais yeba que voix kovote droit kovote ezali ya yo oyo l'état ebina kopesa yo po opona balobeli na yo tant tozoloba bato ya mabe bata malamu mpe bazali nga nafandi na mikili ya poto namoni un député jamais kobattre campagne na ye na kocorrompre bato kopesa bato bambongo mais un député abatraka campagne na ye na cahier de charge oyo ye azali nango esenge na explike bato député aza nani ndenge na explikaki bato lobi député aza te mutu oyo akoyeba kotia courant député aza mutu oyo te akoyeba kobongisa bapont mais député azali mutu oyo akoyeba kolobela peuple ya circonscription oyo evote ye akolobela bango na kati ya parlement akotalisa bapasi oyo ezoleka na kati ya commune na ye akomema bango na parlement afin que parlement eyeba na korésoudre baproblème oyo peuple ezali kosenga mais à part ça baoyo bazali na ba ONG to bazala ba fondation na bango lokola ngai nazali na fondation Marie Madienda ba action nyonso oyo nazali kosala oyo ya câble ya courant na bina kopesa na bingidingi oyo baminga nazali kotia na biste ndeko Touré soki azali na image wana atia ndenge tokitaki touti kotia baminga e semaine oyo toali kobanda tokokita susu na fuma tokende kotia su baminga oyo ezali musala ya député te meza na kati ya fondation na biso Marie Madienda tozali kotia baminga po tolingi zero molili na kati ya kisensu yango toali kotia baminga semaine oyo toali kobanda tokokita na fuma tozosenga mpe na bandeko boprotege baminga tomoni esika moko totiaki na bingidingi bayibi yango bayibi minga vraiment eza pasi mingi
ndeko benga biso yo ozali tozoleka en direct benga biso tinda message na WhatsApp ba action oyo tozali kosala ezali mosala ya député te mais ezali ba action moko sociale oyo soko ozali na fondation na yo okoyeba na kosala yango lokola biso tozali na fondation tozali kosala ba action oyo epe semaine prochaine koya tokokita na lifla tokokende pe ti na ser combattant kotia baminda oyo ezali bapano solaire ezali na public esengeli to protéger yango parce que misolo oyo ewuti na fondation na poche ya mwana mboka molobe na bino honorable Guilain Mayala. Donc na bana koloba soki bopesi ngai chance na kisensu ete nakende na représenter bino kuna na kolobela nde na ntina na bino na bana koloba oyo nini ezoleka na kati ya kisensu cahier de charge na biso vraiment ezali makambo ebele tobi konotifie oyo tokoyeba une fois élu une fois kokende na parlement tokoyeba kodébattre mpe kosenga epai na bakonzi ya liboso gestion totali bagestion ya bacommune na biso ezali indépendant te bacommune na biso ezali kodépendre na hôtel de ville oyo ezeloko moko ezali malamu te esengeli tolobela yango kuna tosenga ete bacommune na biso ezala autonome. Pourquoi autonome? Gestion nyonso ya commune na biso ezala indépendant biso moko toyeba kogere baentrée nyonso ya mbongo ezokota parce que lelo tozomona barecette ebele ezokende na bapoche ya bato na kisensu tozali na bamarché na kisensu tozali na baboutique na kisensu bato bazali kofuta mpaku eza biloko ebele oyo ezali kocontribue oyo soki toza autonome toyebi baentrée oyo ezali kokota toyebi budget oyo nini ezali na kati ya mboka na biso mpe commune na biso kisensu tokoyeba korealize bamakambo ebele ndeti makambo ya banzela biso moko tokoyeba kosala yango tokodépendre kaka na hôtel de ville te oui eza bacommune mosusu baza mpe na baressource ebele te wana tokoyeba kosenga ke bapesa fond moko na chaque commune oyo bazali na bamoyen te mpo bayeba ndenge nini bakoki kosala na mandat na bango pendant 5 ans bapesa rapport na montant oyo budget bapesaki bango basali nango nini esali kotala bacentre ya formation oyo bakoyeba koforme bajeune mpo na kuluna oyeba na kosila totalisaki bandeko ebele base retrouve na kuluna parce que misala ezali te ndeko benga yo ozali kolanda biso ndeko moko namoni message ndeko atindeli biso na WhatsApp alobi ndeko tozali kolanda yo makambo ezali koloba alobi ebele mpe bayaka tovota bango même na baloba bazali koloba yango mais toujours croire que nouvelle classe politique ezali kochanger bato nyonso ya kala tokovote bango te mawa mingi. Merci ndeko Patou nzambe apambola yo ya komeli biso a partir ya kisensu ye alobi ye mpe azali na d'etat azali kote ya d'etat alobi tout oyo bakovote bato ya kala te parce que bilan na bango ezali négative keketide ezali kaka na biso bajeune oyo tozali koya vraiment politique tozali koya kokota te mpona oyeba kozwa mbongo na kati ya politique mais ozali koya mpona ozala serviteur na kati ya politique ozala molobeli mosaleli ya lingomba kote oyo bayebi na kovote yo vraiment téléphone na biso ezali ouverte lelo tongaki toleka mois avant parce que après émission tozali na mobembo molai tozali kodéplace moke yango tolingaki toleka mpo na ntango tolekaka mingi na 17h16
ezali tango bomesano na biso to le kaka mais lelo to le kamo avant pona ko faciliter biso na mobembo oyo to ali ko sala après émission oyo bandeko ndeko abengi biso. Allô, bonjour. Allô. Oui, est-ce que nous sommes en direct avec l'honorable Guilhem Mayala? Oui, papa, vous allez en direct. Bon, honorable, numéro 1 est numéro 1. Ce que vous avez dit, nous avons un peu direct dans la télévision. Zoa numéro 1 et puis Zoa numéro à WhatsApp. Ezali 081. Papa, Nazana Biki peut n'a qu'on rappeler le numéro na yo. 081 327 16 08. C'était une intervention na yo, na zo benga na kisenso na zana quartier Sola. Ozana quartier Sola, nzamba pambola yo. Émission après talobi obenga na ba numéro wana to kutana tosolo. Merci beaucoup papa. Pesa bande konyoso ya Sola mbote tokosala descente pe na babase na biso na Sola. Merci après mission na ko rappeler papa. Nzambe apambola yo. Papa Martin, Nzambe apambola yo, merci pour l'appel na yo pe pour l'encouragement. Nzambe apambola yo et comme tango o seri to telema et parce que ceux qui te telemite pour na kisensu na biso mutako telema azalité kisensu ezali ekobonga pe kaka na bana ya kisensu. Papa Martin, Nzambe apambola yo na répondre ba message bazali kotinda. Merci beaucoup. Téléphone abiso ezali ouverte. Bonna biso Zambe akopambola yo. Papa Martin Nzambe apambola yo. Na kisenso ezali na bato mayele. Na kisenso ezali na bato ya bwanya. Kisenso toko vivre lokola ba esclavité. Ba vie ya bato changer comme kisenso ezo changer te. Yango tolobi tango yo kisenso telema. Kisenso telema. Qui sait ce Seigneur les a changé. Toko pesa sous voix na moto mosusu te. Moto azali pe akolobe la biso. Nzambe apambola yo papa Martin. Yo pesa connecté tinda message na yo. Na moni ndeko moko Angèle yepa lobi azali kolanda biso en direct alobi asepeli mingi na ba idée oyo. Totelemi vraiment tout oyo totelemi kisensu tokopesa susu voix na biso na moto mosusu te. Merci beaucoup maman Angèle alobi azali na ancien combattant. Maman Angèle Nzambe apambola yo. Merci et c'est là que raisonner pourquoi ba commune mosusu eza ko évoluer mais kisensu ezo demeurer toujours na kati ya insécurité na kati ya salubrité banzela impraticable. Mais bien aimé, tous ça la question mais biso nde moto tokoyeba ko résoudre pe ko répondre est-ce que tolingi changement na kisensu tolingi changement te tango koki totelemi pour le changement toyebi que après 5 ans lisusu toya toloba topesa bilan ya biso ndeni oyo tosali mpo na komi na biso kisensu bobosana te nazali numéro 45 na provincial na kisensu ndeko kana yango ndeko Guilhem Mayala numéro 45 na provincial nazali na regroupement ADC ya mama Adele Adena Mouka. Vraiment Nzambe apambola bino bonga biso tinda maloba tinda baide na yo to bana ko partager yango. Vraiment tout cela qui sous descente mususu na fuma tout ça qui descente na fuma kuna peut tourner ko conscientiser ezali bato vraiment biso toza na mbongo te na yebisi ba mama fuma na lobi soki bo voter na po na mbongo victoire wana na mérité yango te yango bato bazali ko kima mais soki bo voter ngai parce que nazali na ba idée parce que je suis un serviteur na lingi servir maintenant kisensu même si bango nazosalela Nzambe vi na ngai banda bolenge na ngai
âge à 17 ans na saleli nzambe na Angola na saleli nzambe na Afrique du Sud na ozo salela nzambe na France na tali dans le bino ezana loko moko ezozanga na salela mboka nanga na salela pe commune nanga Kisensu ndenge nini na zamwe na Kisensu mais Kisensu eza toujours na pasi ya kona bakite et c'est vrai que telema na ya na renoncer appel na ngate bato be bazotu na pasteur otiki ko salela nzambe dans la lobité sur tali révolution makase banda ezali basali na nzambe ngala za libéré jamais ko ndima ba condition o tozo vivre na kati ya Kisensu ndeko moko akomeli biso na moni alobi bonsoir papa naza kolanda yo na TV toko voter mutu mosusu te kaka yo merci beaucoup maman na éviter ce que ezali papa ezali sœur na moni eza sœur Sarah nzamba pambola yo sœur Sarah message ne komi alobi papa naza kolanda yo TV toko voter mutu mosusu te kaka yo merci beaucoup yango nde moto ezali kopesa biso su makasi totelema to conscientiser jeunesse na Kisensu basi ya makasi bazali na Kisensu mibali batangi pe bazali lokola biso pe totangi na mboka mopaya yango ndeko moko aki esengeli opesa biso biographie na yo po toyeba yo parce que bato ebele bayebi nga lisu te nazali mwana na bino nabotami na Kisensu na quartier Bingibingi nazali mopaya te mais ezaki mwa ntango moke nzambe asaki ngolu na beko bima na ki Angola na pesi bandeko nyonso ya Angola mbote pe na beko kende Afrique du Sud kuna natandaki pe na kosisa kotanga na nga nakendaki na mikili ya poto na France esika okani nazali ko diriger église nazali moko na bino mwana na bino naza diplômé na commercial pe natangi naza gradué na science commerciale pe nazo continuer na sali licence na ngai ya théologie na Afrique du Sud pe nazo continuer toujours kotanga lisusu na science commerciale pe na ba kozwa licence na ngai wana ezaki pe ezali image pe identité ni ngala ko pesa bino pe na mwana na bino nazali né grandi na Kisensu naza mwana ya Kisensu ezana bato bamoni kokola nanga pe kokola nanga kobota mananga na Kisensu tango na moni na yebite mokonza mboka bengi alobi bana mboka bozonga boya totonga mboka na biso ngape na yaki na poto kuna nazali DG naza na compagnie nanga ya échafaudage o nazali ko diriger awa pe nazali na agence oyo ezali awa eco business tozo sala fret maritime tozo ya na ba conteneur tozo ya na babiloko tozo mema babiloko yoza na poto lingo timba na Afrique tozali ko sala bongo pona ko pesa misala na bana ya mboka pe ide ezali bele naza pe président ya fondation Marie Madienda na kati wana toza ba projet bele o tozali ko sala ezali moi un peu synthèse pona ko nakisa mwana na bino nani o yazali nazali marié père de 4 enfants kalate bakokoma 5 na pesi pe moi sinanga mama Sévérine na église Christ Solution na Paris nzambe apambola bino wa kolanda ezaki ya bino mwana na bino numéro 45 koyana biso awa toye poto bako servir toyete toluka mbongo toyepete poto yiba nzambe asali grâce na kosalela na ye apamboli biso moke maintenant pose ezali ya kosalela maintenant nation ndenge tozosalela nzambe tosalela peuple oyo ntango nazomona bandeko baninga na nga bazosouffrir baza na pasi nalobi te esengeli totelema tokonscientize tobunda bitumba oyo elongo nzambe apambola bino nde tozali koloba semaine oyo tokokita semaine oyo tokokita na bingibingi kokende na babase tokovisite 3 bases mobimba tokokende mpe na nzenza tokokita mpe na 17 mai tokende kovisite kokonscientize bajeune ezalaki wa bino molobeli na bino mwana na bino ya Kisensu tozo présenter ba
mes condoléances na famille oyo biko bungisa mwana na bango babiko boma elobi na butu ya lobi na kisensu tozana bino vraiment ensemble tokopesa bino ba détail ya nini oyo elekaki lobi nde na maloba oyo nde tosukisi émission na biso tokutani mokolo ya vendredi na ngolu na nzambe tika te nzambe apambola bino campagne ebandi na lobi bopesa biso chance mama papa elenge tozoko senga kaka bopesa biso chance tokende to représenter bino et nzambe akosala ngolu tozali na ba million te nayebi ke bezo yamba bato bazala bambongo oyo bazali kopesa bino mais biso tozala yango te tozangi pe te mais moke tozali nango na badessin tozali kokabola yango mais bovote ngai te mpo na mbongo bovote ngai mpo na cahier de charge oyo tozali nango tokolobela cahier de charge na biso susu mokolo ya vendredi wana tokoparle susu sur la sécurité idée na biso eza nini na sécurité idée na biso eza nini na côté ya vie sociale mpo na kisensu nzambe apambola bino nde na maloba oyo napesi merci na mama Adèle Kabena Mouka grand pays ye oyo azali ma autorité morale ya parti na biso AADC nzambe apambola pe CG na biso leo te kupa apambola susu bandeko nyonso badepute nyonso oyo bapostule partout na kati ya kisensu bana beshoma nzambe apambola bino bingibingi dans le monde bana chamukwale bana sola bana 17 mai bana beta bana partout na kisensu nzambe apambola bino bana tordere ezalaki molobeli na bino mwana na bino le révérend Guilain Mayala numéro 45 shalom 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 nzambe apambola bino Batuto fotana motema mobimba bakosanga biso batuto fotana motema mobimba bakosanga biso otozanga koyeba mao tokofote le venis tango biso nyonso na il tokofote isesu tokofote biso tokofote biso tofoni papa Guilain qui sait sous ton côté, mais les toyos ton côté, papa papa maman babodina bango mwana mabele, Guilain Mayala aza mwana mabele toko côté, na qui sait sous ton côté, honorable Guilain Mayala, toko côté, honorable Guilain Mayala. Achela biso minda akolobela biso pe na parlement Guilain Mayala